Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Buyukiti. Buguyo kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo karatarate. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB. Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a terre envié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisoubai bana kin ke bana jago zape so kutanango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kutanango check ovandi. Bah abonnez bienvenue dans le numéro ya Sika ya magazine Kinshasa na biso KNBP. Bon week-end de Sika nyonso bozami on a Rolanda magazine Kinshasa na biso. Tabou Tangoulou fiston président ya cellule ya UDPS na Matete. Azali vraiment motivé na ina base na pour la week-end de élection avec ou sans machine à voter. Peuple congolais lingi sous aventure té. Aventure tout ça ma Genève on ça aventure moi ma casse trop tribalisme balo para baluba tribalisme ça pas baluba te comprendre ba ki na Genève ba ki oluka compromis moi bien ba trouver mais ba ça ici biso ba aventure alors to bibo ba tika ba je ba ça sa biso ba tika ba je ba ça sa biso to ke na élection ba tika robot ya machine à voter. Et d'abord Bemba président Bemba excuse-moi na respect nyos na pesa à kosaki na 6 minutes wa lobayi par rapport à machine à voter ngamoro na hôtel ko voter la machine à voter na pensé pas même à 2 minutes na lexi pas même 2 minutes donc machine à voter ça bien tokende ko voter pour monsieur Kabila dégager na pouvoir c'est wana eza message ya batu o bazana pour cette élection té de batu wana tant au monde ba déclarer déjà que balingi balongo la machine c'est que bazana pour cette élection té bazana pour makamna bangona monsieur Kabila un très grand complot contre la nation parce que bazana pour ça ya ko négocier na Kabila ba transition pour Katumbi na Moïse basa Katumbi na Bemba basa nini bazonga na course mais tant que biso peuple congolais tous na pour cette élection pour tout dégager monsieur Kabila yango biso to ndimi avec ou sans machine il faut to kende na élection pour Kabila sa nini alongwa. Donc ba o baza bana Matete bana Moamba ba ebi qui est président Chalère oyo ya IDPS. Donc azali Chalère ya IDPS. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Donc nasir au sentir que naza pena cadre na kata parti. Oyo asimbi ba base nyonso moni a parlement debout biso nde tozali comme ba cofondateur ya makambo wana ba structure nyonso batu bazo konza ezali biso structure na biso. Donc toza prêt na okende na mapona mipo mokonzi na biso Fachi aebisi biso ke avec machine ou sans machine tozo kende donc tozo kende élection parce que mokonzi asa pesi mot d'ordre biso eza système à hiérarchie tonga eza likolo singezola na sima donc soki tonga déjà pesi position biso na base totikala na problème à analyse au nom de la démocratie tozo kende na machine à voter omoni IDPS to boya mingi donc eza lokola ba okola kisope bakangio alome na munduki moko boye ebetaka te mais soko za prida okima munduki wana te seke bakongo balobi makuta didi donc eza pasi nako sepela lendi bozala awa na base ya rai pona koyebisa population elobi nango ba cadre na biso parti balobi c'est difficile biso nyonso to comprendre ngo au même moment lokola eza politique to sala politique eza makambo eko sepesa batu mikolo nyonso te fo batu ba monaka ke lelo na bimaki me mutu na ngai esui na comprendre te ko banda tongo tipo et sali pe une
semaine ocomprendre yango mpe te mais na deuxième semaine bakomi olendisa yo okomi mpe kozwa position eza facile te mpo na biso nyonso tocomprendre au même moment elobi nango Augustin Kabuya nayebi bien esali bato ebele pasi mais bandeko na ngai ya Congo biso na bino nde tokemba biso nde tosalaka te toumeli na ndako ya baparent okoma mokolo oyebaka te bato aussi bacomprendre oyo baanticipe compréhension lokola bandeko na biso Jimmy Mukendi IDPS Kibasa content parce que baolakisa penake no peuple ezo souffrir eza na posa ya délivrance bandeko na nga nazoyebisa bino boye mutu nyonso akanga eloko oyo bandoki nyonso balokaka lelo mpo Kongo eza na pasi me lelo soki ndoki azwi musala akomozonga na basashe na ndaku na ye akomokabela bato alokaka mbala moko Kongo ebo merci. Toluki toyeba mokolo ya samedi ya lelo vraiment baparents soki balingi batika bahéritage na bango mpe babien na bango epai ya bana pourquoi bapona kaka mibali nalobi héritage etikala pa bana mibali donc to ba héritage eza biso nyonso to famille to papa mama moko héritage ya biso nyonso mais mingi siko pouvoir ya pa mibali po mibali bon batikala na famille moi si akendaka na famille mususu na mensonge biso mibali tant to bimaka to konda koluka na tsa rapport na famille na biso parce que moi si akoma na famille mususu siko azo dépendre na famille wana a dépendre na famille pena oya yé moko makasi pena te donc oya kozwa na famille wana yango ko aider na famille na mais ya mobali nde siko la total pour aza mingi na famille bon ça dépend ya famille hein bon lokola netingai papa ce qui est que ndenge déjà na bandi ko bota faut natika héritage pas ya mwana na ngai mwasi na yebi bien que parce que bana basi azalaka ke atake naki ko bala ce qui est que kuna eke simbite akoluka effort asala nini azonga epai na bango mais mobali nde azana attitude ngene soki akei akena ye ou bien akokipe ko teka pe biloko wana sans le savoir que ayeba ke non na liboso na makambe ko ya mais bana basi bazalaka mwa motema moko malamu par rapport ya bana mibali donc ngai personnellement fonatika héritage de pas ya mwana na ngai ya mwasi donc yango kaka penza loko nga sona boti mona mobali identité ya rozwa ya ngai ngaza ya tata na ngai na rozwa identité ya tata na ngai mwasi oye oyo mwana nga mwasi arubala azo bana ne arubota rozwa identité ya tata wana tie kende eta continuellement donc baon surtout so bana soko élevé ba malamu baza calme au moins mamu so ekene ndenge moko ya malamu d'abord la éducation ya yo tata na maman na kati ya ndako vous comprendre en bon sens bon ba parents to ba famille tant batika ba héritage na bana mibali ba yebitina pour mobali a na facilité ya ko gérer ngo mais okotika héritage pas moi si akomokuta na ba makango moko boye ba makango na ba komi ko bénéficier nango famille est bénéficier te ya omone za la banda kala banda bokoko na biso héritage banda otika la na mibali ndeti nga moi personnellement déjà ndé nazo botabo nazo préparer déjà moi na nga mobali pour lobi na yeza la meilleure encadrer bande konae pour ko lala ko lamuka age so poussa na to so poussa na pe vers la mort il faut na préparer déjà moko na bango moko ngo faut ça la mobali ata mobali wana za mwana suka bande kwa basi bazali boso mais la banda ko préparer pour moi ça ko yiko bala mobali wana ko yiko négliger mais moi c'est tango ko zonga ako bénéficier na ba bien o ba boti ba tikele ya bango donc yango moni to tika la responsabilité na bana mibali et le bamanga Kinshasa mboka kotika moi cité to ebité soki za la rapona nini Kinshasa na biso yeah soki mutu atiki mwasi eke pasi moko boyeye mwasi ana koza na facilité ya kosede na mobali mususu ekoki kozala mutu atiki mwasi akei akokipe lisusu mwasi wana te abwakisi ye pe alingi mwasi mususu yango wana balobake Kinshasa ezali mboka kotika mwasi te mais mingi ezali na infidélité so to sali constant nde to sala constant na kata pays na biso do bande ko na biso basi vraiment oyo eza par rapport na ndenge ba misana ko vivre
eza bakeke point oyo malgré tout oloba nyonso te mais oyo nga nayebi edomina mpa bandeko na biso basi baza bainfidèle ba24 na infidélité bazala mpe na patience te omona que lorsque une fille a cette jeune garçon a soit déplacement qui moi mboka libanda mais lorsque a rozonga na kata mboka omona soit akomada vivre na mbali mususu écouter na mbali mususu eza na basi mususu moi par exemple mbala voyager atiki mais atika lo sala ambiance atika lo sala loyenge bon bato mususu baloba nde bongo mais eza pe basi nyonso te bamsusu pe tambala voyager maza fidèle na mobali na ye mais lokwa babiki la moi pour ça malala nyonso yango balobaka bongo ta fidèle pa mobali na ye pour moi soit fidèle pa mobali na ye tende ba porte d'entrée fongamaka au monde par exemple malheur comme la type bana yena mobali ne bozambo yo kanite yango moi si nyonso asengi kozala fidèle pa mobali ne po bible nde lobi to nzambe asaki moi na mobali asalaki ke moi si azala mobali moko mobali pe moi si moko yango wana soki babali yo bapesi lo mbongo zala fidèle pa mobali nao nga komona nga yanga bor mwana nero mbungu fungwa banga moyo double brassard bonga ta yo moko penza yo kei na yo o voyager neti ba mibelo bazalaka na poto wana ake na ye voyager na ye otiki mwasi na nzala na nini ye ba biso tozebele bino bwala muke mene siko na mona nzala eleka ta yo mo papa na tekaka te eloko te to na mona mto luka sungela nga ata bana oyo tikela kingai abokola nga na bango papa na ke te wana fidélité c'est mais sona yo ki yo so bali kuna ponga pe na za mbali na poto le na yo ka ki abale mundele kuna nga pe na bali awo yana mabete abali ana confesse na ngate ngam na obala nde na komi na confesse na ye ezalaka te kusiku Avenue de la Paix kuna na commune ya Kinsenso ezali vraiment ya kobeba population pe baleki nzela bazali vraiment kolela na micro ya KNB Kinshasa na biso yeah magazine ah toi la quartier dingi na de la Paix bien moi au moni de la Paix de ça to senga ba konza mboko babong serso de la Paix da ba moto leka ah ele ka soute ba koti siko na rai ba trésor leka ba on so ba leka na batu da moyen ça te po ba tante ba kimi bien ta poto na podo moyen écoute ça te to ko mo luka place o tsalo ko pa ko leka moyen to leka ça te quand to senga ba konza mboka babong sila biso nzela o antoto na passe vraiment ya nzela bino mo bozomona penza ata ndenge ezali yo moko moni risque ya place wana moto alinga kuta koya place wana mais bino mo bozomona tolembi tolobi na bakonzi bazotala nayebi te bazomona biso to bazomona biso te tolembi penza bato bazoya bofirme bokei tomona pe resolution malunga te député oyo tonero aza pembenya tomona pe resolution malunga te tolembi penza bolobela biso mpona likambo ya nzela oyo nzela eza ata kitoko te boye te nzela kitoko te nzela mai na mai meme ata mai na pasi mai fo tobanda kobalukaka ntina nsima kuna vraiment tofre na difficulté boye maladi bamisusu bakomi koprofite koboka bafulu awa toza na bana bamaladi ya ndenge na ndenge kaka boye d'abord talaka nzela ndenge eza soki obandi na pont matete ti na riflar nzela eza kokufa bana batia terre jaune oyo ti lelo terre jaune esila makambo nyonso esila nzela etikala boye donc bamoto ekomi kolandaka rai ti kuna liboso donc rien ne marche ici donc c'est comme un chemin abandonné et délaissé de tout le monde donc les autorités même ne tiennent pas compte de tout ce qui se passe ici donc les gens souffrent donc rien ne marche ici c'est baya kosil ça parce que ça nzela mo il faut ba élargir nzela oyo ndenge za ebanda ekena ti côté ya Kasangulu kuna il faut ebima pour que ba poids lourd nyonso ya boy mais nzela mo eza abandonné donc ils viennent ba kosala nzela eza na population moko eutaka na se koto eza pasi awa te olobi ozwa moto eza pasi ate olobi otambola makolo eza pasi soki ozwi moto wana basekuse oyo na biso basi eza pasi siko toza obligé chaque jour il faut obima nakobima na biso wana ozomona ke ezosimba te transport bamoto ekobanda lere moko batie 500 lere moko batie 700 lere moko batie 1000 francs 1000 francs par jour calculango ezosala combien basalaire ya combien oyo biso tozwaka l'État azwa biso en charge mpona moto mpona nzela oyo ozomona nzela oyo ndenge eza boye kokanisa te esuki awa ekenda ntina se kuna
na sekuna nde nzela ke na efongwama esala neti bien esala neti mwa ville moko ya bien bato bakansaka na sekuna ezalaka mboka te ezalaka nde meilleure ville ya bariel bien tracé mais nde nzela o ndenge bazo néglige yango ezosala biso susi neti bazo considérer na bango biso te tozoyeba te tokozwela mboka mosusu oyo biso tokokende kosala refuge mpona bamaka nzela nanu kaka pasi ozwa kolia pasi ozwa l'école parce que tozo yeba te côté nini tokoko lobake en tout cas na RDC na côté biso toza bien. Kino ba balula musique ba ebisa biso vraiment musique ya génération oyo est-ce qu'ils allaient vraiment éducative Kinshasa na biso yeah magazine musique détruit vraiment jeunesse hein. Sincèrement musique détruit jeunesse surtout la musique quoi ba DJ oyo bazo ça là bato ba décaler surtout yango wana. À part ça, même la musique, nous avons rumba oyo. Comme il y a un thème, ils ont un codé, mais ils ont un musique ya kala. Ils ont la bolingo. Ils ont l'amour dans le sens vrai, dans le sens propre. Ils ont la bolingo. Mais les lots, ils ont la bolingo. Il faut que sexualité, il faut donc ils ont partir de toi maman, il faut pas le bango tout ça. Là on a quoi ça bango exactement en tout cas. Puisque bango ba ebelo bazo sala. Babilo ba sa bango minga mona tamso bana bango pe babilo bango ba musique na bango te bazo kimisa bana mona ba poto tout ça et za bana bisonde ba bazo sibir babilo ronyoso wana bon eza au moins éducatif te mais musique ya lele roma business donc mutu a robeta musique mon éducatif a gagner pe lo te le rola ba 5 6 na biso ba beta ba ndule éducatif bazana on est lo te to mona bana bango balela na écran oh balukilanga ta moi ketch moi nini yango ba mission na biso musu batala moi ba niveau wana ba nini ke bango ba beta sko musique na ndenge jeunesse ekendeli ke baya balela ba fashion moi bani ba momi abeta moi musique à love ya bina moi concert azo moi là ainsi de suite donc musique ebeta la ndenge stratégique évolution ya monde vitesse longueur d'avance musique ya kala ndenge banaki ko éduquer masse donc musique ya lelo vraiment na mona donc ils ont baby sandé jeunesse surtout bana miki ba omolanda banzembo lwa ba makatangezi donc banzembo tellement ya mabe musique ezalaka donc pour éduquer masse donc musique ya lelo donc eza pena sur musique ya okate donc on kaka na bika na ba artiste musicien ba eloko o bazoyemba eloko o bazoyembela ke sini pour éduquer pe bato mso pe ba yemba donc musique mso musique ya okate musique ya kala ya ba franco ya ba tabula yo ba beta wande musique ya koyoka musique ya solo toyoka musique ya lelo vraiment eza malamu te parce que ba genre net ya musique net ya DJ bazobeta o ba décaler ba makatangezo bazo koyemba ko ba bêtise devant ba parents eza bilo moto na mona na kala sansira azalaka soki ko fait bimisa album o ko fait mbi bêtise fo kanga album wana mais toujours mona lelo bana oyo ba DJ bazobeta ba décaler na bango bazomba ba bêtise sans réseau salaté tu habite kelokelo musana ki inspecteur ezali wapi didi kelokelo la ndela susu te azo permettre ba bloc wana dépend nga vraiment normalement bakanga na ba musique ya ba DJ ba décaler ba kangango balongola ngona no parce que yango zo comme ça kuluna kindumba so ezo ya makasi parce que bana balingi koyokati DJ Jordi Lèvre Rouge à Kangi secteur ya Matete pe ya Kinsenso na musique ya rap. Ngako mona ngai Jordi do koto wa bingaka DJ Jordi Lèvre Rouge wa Kangi do ba koto de sandi ngai bani. Aussi ça fuma ngoyulu do nyoso na mutuna ngai do parce que ningi nga zali ba botanga do Lèvre bande mo mokili yango linganga ka bon. Ce qui va travailler, on a dans le bango, tinga do batu mokili mo bebi nga kabo na sala api kabo.
na DJ na yembaka donc na pe DJ so tie machine wana pe na benisa bato pe mokili pe mona na bisala yango nyonso do ya bulo na ngai donc nazalaka so na vandi nga moko koyemba kosala mwa biloko mwa boye me tinga mona konstate na bite lokwa nasala biloko na mekanage mosusu nakenda pe nakota mwa studio pe na bayaya kaka nasala nini nayemba donc mbala mwa wana pe etikala nga na mutu na bana depuis donc nakoloba depuis 2012 nakonstate bulo wana tile to wana 2018 donc bulo ezokendeka kitoko façon na ngai iti para atindaka mutu te yazelaka kaka oyeli eloko moko ya bien oyo akosepela nango nga mpe nakenda nasala mosala nga moko ya bien mpe yango wana bazosepela nango etikali kaka baproducteur baya basala biso kaka nde ezalaka esala mwa bien donc na miniti oyo nakoloba na 17 chanson oyo nga moko na concentre na bayaya mpe tobeta groupe na biso mpe ezali so mpe boye visite yango esala kutu kitoko donc biso torepetaka na Malheureuse eya na maninga torepetaka wana vendredi mercredi ezala bien so baye baluki kini miziki donc kini miziki groupe na biso yango wana tosala donc motema pasi motema pasi mabanzo na ngana lela sheri bolingo motema pasi ayaki mangu azongaki na epe mangu melokola bolingo ezalaka pwese te apasi ataki azelaki nga polelo nakoma boye KNB botala nga esika nga nasali nalingaka mokili elinganga mpo bakomprene bafaso na nga emoteme emabanzo diditi jodi mwana mama leva leli fami mambi botikanga te oyo mwana lelelelelele wana biloko nasalaka wana uti amkeme so boye vraiment bovivre yango vraiment donc taka KNB bino fo bozalaka kaka ngai yeyo nabetaka afrobeat nabetaka R&B donc so po ye na mwa coupe décalé pe na kokota pe ponga na bongo so pe risque pe wumba pe bani na kota ngo pe ka bongo donc wala boulot nyonso ya boulot jimu keninga na osenga kaka place azali ayebaka o DJ Jordi mwana a débrouiller ngana saka na commune ya Kisensu na quartier de la paix awa soki ya ko rejoindre ngata na clip ata clip moko esala ngai po lelo mokili pe mona ngai na betaka na ba audio mais na posa vision esala nga mwa bien talaka ye azalaka bien na batu de oseka pe bien Jimmy Mukendi pardon ko tika ngai te talaka mwana yeyo aye kolela na maboko ya KNB do esali ka do talaka pardon papa ko tika ngate diditi jodi mwana mama masana bisa dayaki ya o esasiko ba arène na saela ki ya ona obeta ngwa na leli o Sengane olonolanga Sengane yo tiki biso na pasi tokomolela yo Sengane zongela biso pardon Sengane moteme komo suwanga inga jodi na koko kante Sengane nanga moteme betanga moteme na tibio na posa Kinshasa na biso, yeah. Magazine. Bon, on a déjà pour lobby dimanche le 18 novembre. Match Kobeta Manakitambo entre staff Mona Lobina Réel de Kitambo na 15h na stade Vélodrome. P na même occasion, Jimmy Mukendi Oazali notable de Kitambo P, candidat député provincial numéro 39, a co-présenté équipe de la campagne na Yekuna na stade Vélodrome.
Rendez-vous n'est pas manqué, bana Kitambo, boye belé le 18 à 15h. Donc, mamba bien aller. Donc, tu rebête na réa de Kitambo, match banda 15h, Yemoro, Jimou qui est en place. Après match 3e mi-temps, tu as retrouvé, tu as longola pas de Luki Binda. Bana Kitambo mutazangate. Tous les jeunes tu as awa. Makasi a fait na honorable na biso Jimmy Mukendi. Asangisi biso bana Kitambo donc boye belé bokomona makambo to kosala mama sana biso ya mama sana biso loisir ya mona lobby to kosepesa bango boya bale balobaka trop te bale ya makolo boya komona ba spectacle mam to kosala bango ve na biso Jimmy Mukendi donc ils ala calme le 18 okomona na 15h okomona to kosepesa bango bazwa 2-0 bana kin to bengi bino surtout boya rendez-vous na 18h le 18 na Velodrome. Tout ce que Sabino, tout le temps réel, on a au réel Kitambo. Bisonné dans la quartier, ça tu es solo, tu bêta, bango, mingete, misato. Minga le béaté, tu peux signer sur ton botte, le 18, Jimmy Kendi, honorable Abisso, toi, Simanayo, merci papa. Bana Kitambo, Congo, Moyen, surtout, tu sais, bango, Kibiso, dans la quartier de Sala. Tu bêta, bango, réel Kitambo, Bisonné, Bakisala, il y a solo. Minga le béaté, match à 3-0, il y a le Bemingati. Le 18 na 15h na stade Velodrome boye belé bana Kitambo boya ko sunga boya ko tala pe ndenge notable na biso Jimmy Mukendi akobeta na terrain au sepela elongo na biso 18 rendez-vous n'est pas manqué na 4 Kitambo donc mon lobby contre Real de Kitambo ba ozwa bango 2 na bokasité honorable na biso Jimmy Mukendi donc maramoza bien boye belé les mabanga na bango 10 match yé bakoka charge au dimanche mutazanga télé 18 na terrain Velodrome grâce à honorable Okonza Kitambo mutasongeli nzungu na Kitambo totikela bango tembele yemoko Jimmy Mukendi kolo Kitambo ba ebele réel tobeta bango de ba voisin batangambu biso moko grâce à Real de Madrid 2-0 mutuboya bokasité ya honorable na Jimmy Mukendi na éviter quoi tobeta côté Real de Kitambo biso ba garçon amona lobi après awa tokeko bomba nzoko ne gile mozindo aloba kaka Suki voilà, le 18. Check. À ne pas manquer le 18 à 15h. J'espère bien et les cas bien. Tu peux mettre encore D. Juste 2 caca. Il y a belé T. 2. Tu y belé T. Basi bon beta. Tête tu y a tout soutenir papa. Tu y a belé. Bakana sikra pe bonzala. Tu y a belé. Tu peux mettre bino ba. Babiloko. Au monde tu jouer bango calme. Bana Kitambo, un rendez-vous n'est pas manqué. Babi Togutana, awa, le 18, à partir de 15h, Nabokassia, Venabiso Moro, notable Nabiso Kitambo, honorable Jimmy Mukendi Chimanga. Balibo Talman dans la salle, nous n'avons pas de Babi dimanche 18 à partir de 15h. Surtout vidéo awa, bisotou anini et pas de Luki Binda. Tout le monde a rendu ton message, tout le monde a rendu ton message. Bana kin rendez-vous zakaka moko, ndebatu balingaka, honorable Jimmy Mukendi yende makambo c'est-à-dire azo simba Kitambo taka ba preuve donc mona lobby face à face na Real de Kitambo donc to beta bango mingete mi balé quoi ya minga o lobeza te boya bo mona dimanche le 18 à 15h rendez-vous n'est pas manqué tokos bakala honorable Jimmy Mukendi basika na bango lelo mambo baba salé no salon kala na Kitambo bakala na ye basika na lelo le 18 Velodrome Real Alati Atlético de Madrid boteki match on a début en Chabino dans la Real. Début là. Dossier numéro 11 moi. Chabango bi. Notable Kitambo, ukolo Kitambo ye. O banani bané mamba kala, bo sala esa ngo kala bino sango lelo. Donc kala na yesi na bino lelo. Tika sala lelo ba sala Bana Kitambo biso quartier Timbiri to pour Jimmy Mukendi. Ba jogwa solo bazala Kitambo. Ba doye ba bangote. Boa le 18. Dimanche le 18 na 15h muto ratete to bengi bino boya. Mo jogwa lo ba mingite. Mais bo senti joango. Na la kanda. D'abord ça bien dikos. Bo ça bien dikos. Bo mo na bien dikos. Ye mo na kosa. Minga lo be te boa le 18. Non ba bota pour ma Jimmy Mukendi. Tonto aussi ça to que la biso tu na retour. Biso tu na retour. Biso tu na retour. Avant to la kuna ande to longola nanu. Na miswa honorable Jimmy Mukendi. To longola nanu awa to ke kuna su to longoli. Papa mo bimba ye, papa mo bimba ye. Papa mo bimba ye, papa mo bimba ye. Papa mo bimba ye, papa mo bimba ye. Papa Sukuma.
bozalaki ebele mpona kolanda magazine Kinshasa na biso KNB ya samedi lelo ekomi na suka kasi mpona beaucoup plus de précisions mpe de détails bosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso kasi bobosana mpe teke Kinshasa eleki nango parti réalité ya bana kino magazine Kinshasa na biso eleki partout magazine Kinshasa na biso la mama kino bapona